Ken Piana alobi Karine Mokonzi asalaka susu ba vieux te. Orke kaka émission oyo alobi oyo ayambi leketu ba vieux oyo babeti yango wana nde ba vieux ya Karine Mokonzi. Ndenge ngana koloba boye ba vieux oyo ekosala mawa ezali ba vieux ya ngai te me ezali ya Karine Mokonzi. Pamba te Karine Mokonzi ba vieux na ye ezalaka te oyo eza chez Mokonzi. Ba vieux ya Karine Mokonzi ezalaka oyo biso tozali kosala pe ba oyo eza kolobama makambu pona Karine Mokonzi. Ndenge ye azawana soki azwi kaka émission oyo basali na leketsu abandi kotuna bato nyonso baza na ndaku ya leketsu bakopesa ye réponse soki ba vieux ekosalama awa ezali pona Karine Mokonzi. Pamba te kombo ya Karine Mokonzi tango osone elobami kaka ne bandeli batu ba intéressé po ba yoka nini okoloba pona Karine Mokonzi to titre oyo oche. Donc ba vieux ya Karine Mokonzi tilelo ezali makasi koleka ya batu ebele na net. Mbote ba papa ba mama ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnettes. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko awa toza kolobela likambu oyo bato ebele baza ko ignore ya ba vieux ya Karine Mokonzi. Alors liboso naloba nanu ba vieux ya Karine Mokonzi ebongi boyoka ndeko mwasi ndenge apesi bino merci na ndenge bo souhaitaki ye joyeux anniversaire. Merci beaucoup na oyo nyonso souhaiter joyeux anniversaire na sepeli eka boye jipa lobi eza ndenge wana nga vraiment na sepeli makasi nayebi ke tomonana. Merci beaucoup JP na ndenge otie ngai na YouTube olaksi vraiment ke oui moyen nalobi eza te na soki wana. Alors bandeko tozoloba pona bato ebele tango balobaka Karine Mokonzi asili donc bango bazolobela selon ba vieux. En tout cas nayebi te soki bamisekaka to basalaka ironie. Soki nga nalobi bakoloba lisusu naza koloba. Alors soki boza kotia tembe ebongi botunaka batu oyo baza pene na bino. Foko banda liboso na mutu moko oyo alingaka Karine te. Na kanisa na privé akoyebisa yo clair et net Ken Piana ba vieux oyo sali na tango lobi kombo ya Karine ezali ya Karine. Ba vieux oyo papa robo aza kosala soki alobi kombo ya Karine même na kati ya émission yango ezali ya manike mais ezali ba vieux ya Karine. Alors Karine Mokonzi tango babengake mama YouTube na yebi mutu apesa ye kombo wana te mais je crois mutu wana amonaki potentiel oyo Karine Mokonzi azanango. Donc potentiel, potentia. Donc puissance, donc azanango. Yango wana babengake bongo. Alors pona likambo ba view en tout cas Ken Piana na kanisa toyokani. Alors Karine Mokonzi aza ya kosila te. Po soki aza ya kosila bakolobela yete. Parce que bato ebele bazali. Soki moto ebele aza ko intéressé a lobela ye parce que azali. Parce que aza kosala toujours makambu pe kombo na ezali kosala. Même ye avandine na ndaku akangi ndaku
pendant 3 jours, mais yeba Karine azakaka kosala. Na kanisa, boyebi bien, même Bill Gates, soka lali une semaine, continue na banque, mbongwe mataka, parce que azakaka kosala, parce que asala biloko, oyoyo, et kotilaka ye mbongo, et tindaka baloba, pona ye, ata alali, ou bien akufi. Alors, Karine Mokonzi aza icône. Icône elakisi te Karine aza na liseke, mais elakisi Karine Mokonzi azali eloko mutu moko azali mystérieux. Donc mystérieux bokoloba ye. Akusala ata alali. Ata alobi ke nga naza so Karine te na tiki nyonso na ke bombama quelque part mutu akomona nga azate mais akolobama. Yango wana tangu aza kolobama elakisi Karine aza ya kosila te. Tangu aza kolobama elakisi Karine aza kosala ba view. Mais la même Karine yemoko avandisi masoko na taburete, mais da kanisa bomoni autobeta musique ya bien, abeti nzembu ya bien, eza na rythme ya kitoko. Même ata ba view ezokende mbangu te neti ba oyo abimisaki liboso, mais eza kokende mbangu koleka ya batu mingi babimisi, koleka ya ba musicien professionnel mingi babimisi. Parce que ngai tangu naza kotala 5e jour ya Karine Mokonzi etie 100 000 vues, naza kotala pe ya batu mususu na 5e jour etiaki combien. Donc na yebi bien Karine Mokonzi aza kokende na niveau moko ya bien. Yeba ba chanson na ye na biloko asalaka tango apreparaka yango azwaka tamuke, azwaka concentration muke, mais na mwa tamuke wana azwaka asalaka biloko comme professionnel. Ngai te munalobi yango nkaka, bon nga munalobi yango, mais nkaka te nazoloba. Claque yemoko alobi yango na émission oyo basalaki bayambaki bango na Karine Mokonzi. Claque tango batuni ye alobi bien azomona Karine Mokonzi tango babanda kosala amonaki ye mbala moko aza deja professionnel, parce que amesana kosakana na caméra, amesani na makambu nyonso on dirait asalaka ngo banda kala. Donc Claque akamwaki mutu yango ametrisaka biloko nyonso, donc neti amaîtrise yango banda kala. Tango tozoloba banda kala elakisi au moins neti plus de 10 ans asalaka ne yango. Alors, ce qui claque aza musicien, ce qui claque alela musique, voire même ata abandaki na 2015, mais alanda histoire ya musique, nandengi musique ekendeki banda kala. En plus, musique oyo yaba icône ya mokili oyo tozali. Yango wana soka lobi bongo ezali vraiment ya solo. Même bino soki bovandi calme, botali bien, bovandi penza calme, bozo raisonner, botali Karine bien, botali biloko asalaka, bokomona oyo nga nazoloba ezo zanga mususu bino kutu bokobakisa. Yango bakeni piana. En tout cas, akebaka makambo azoloba parce que azomisala yemoko soni. Bana naye baza kokola. Bakomona un jour papa makambo alobaka oyo alobi atiki polémique, mais toyebi te soki alokoti eloko nini, soki bozoba to alokoti n'importe quel eloko po aloba eloko ye alingi koloba. Mais na réalité eza bongo te. Même les ketchu na yebite soka zalaki na réponse mususu ya kopesa te, mais ba réponse les ketchu apesi eza mabete, eza nango kitoko. Mais foko yebake ba view oyo biso mingi tosalaka na net ezali ba view ya Karine Mokonzi. Donc en bref, tilelo aleki bato ebele na kosala ba view, aleki bato ebele na kombo, aleki bato ebele na makambu oyo biso tozo imagine yango te. Oui, c'est Béatrice Manzueto, la fiancée de JP Kiama.
auti kofete 50e anniversaire na ngai nasi komonika bino moko bacommentaire oyo fiancé na ngai jipe asali mpona mwasi na ye mpona fiancé na ye wana moto aolongola kokakola za te fiancé na ye abanda bomwana mokie ya ntango one fiancé ya jipe kiama nana oboya sa mokili na ye one mwasi mpenza leur femme légitime ya jipe kiama eza nde Béatrice Wanzoto omona 50e anniversaire mais elle est toujours belle très belle yango wana nde nalingi boyeba bomona mpe boconfirme na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi Jipe Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramo Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de Jipe Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso Jipe Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. Jipe Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss Jipe Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss Jipe Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi Jipe Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramo Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de Jipe Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso Jipe Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. Jipe Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss Jipe Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss Jipe Kiama, boss des boss.